batindeli dati avocat boyoka makambo dati atuni avocat boyoka masta na ngai moko nabengaka ye mingi molobeli ya bamama AMK yembi dati yokangeli ngai elongi lelo poso mobimba ekoki ngai awa nakolia te o susi na motema na ngai likombe yebisanga nini nasala koko akufa papa dadi akufa atikanga na yo namoni olingi yo bosana malobola kaka koko na cimetière maloba oyelelisaka bato dati nanga dati pétrole olobaki okokima biro te o ata pasi yango ya liwa posa kosala video eza te naza na tante mais il faut na sala yebisanga nini na sala na biso rumba wane betama ndembo dati nanga tonton iye de la ya bolingo baba ni tonton ibe soki nini de la ya bolingo etondi na mabulu mutuka ekumbi bolingo na biso ezali na basekele nyonso esimbi bolingo na biso ezali na maboko na chombo na yo tika kosala pembeni yo komona baoyo baleki ngai esoka nde boye esalaka nde pasi boye na motema nayeba ite na ye no agitation de tout bord dati zaa kimia merci na réponse opesi avocat na otiela bino réponse dati apesi avocat tout à l'heure après kaka audio mama tension c'est bon tension ça va na biso bato bazolia makayabu baomela mai na dégâts na otalaka na bi Seigneur Jésus tu es le maître des temps et des circonstances. C'est le temps qui répare tout. Meilleur allié de l'homme, c'est le temps. De la vérité, c'est le temps. Oh, laisse un peu de temps seulement et tu vas voir. Boyo Kasiko réponse d'Ati Apesi. Bah, vous. Toi, tu me connais pas. Depuis ça, tu es un avocat. Il y a une tété. Toi, tu me connais pas. Depuis ça, tu es un avocat. Il y a une tété. Keba aux avocats ya ntete nga na tuni lelo pe na yeka na koseka ne bela koseka nalingi na zongi nayebi ke na tiaki yango bato bayoka me nalingi na zongisa lisusu lelo bofinga dati impoli dati ayoka te dati merci dati par là oza irreconnaissante oza impoli oh machin bofandelaka nde batournage instant tournage na biso po botalaka banani basélectionne po bino bozaka batelefone bobenga bango bomenasaka bango pour que prochainement baya te dati tolekaka nde toyokanaki tokeka bongo lelo yo dati bobengi impoli bozonga nano na video na otia tout à l'heure awa mwana mwasi wana pa azalaki pa sila tournaki pe sila lela te asamba te avanda kimia bokanga munoko ya bofanda kimia parce que tango pe botindaka bamisusu baya komanke biso respect tango bobanda kokaboyela bango biloko moi quelque chose moi likonda na le 31 po baya koleka na émission bamanke mams mutaloba zaten to samba te to se défendre na ndenge na biso to ya komilela te bino bolela ebele makasi boye poani bolela makasi boye po na nini na tuni. Il n'est pas permis de pleurer. On ne pleure pas. Bon m'attendez na prière. Bon changer ma comportement. Bon matin na prière na lobby. Parce que zone de turbulence oyo. Parce que moment comme oyo, il faut attacher vos ceintures parce que ça serait pas facile. Et je vous dis que 2024, il y aura de montées, de descentes en cascade. Talara dati tia koti naza donc a bangelo rote ye pena ko ne ko visiter soleil bokangisa na ndeni bino na justice ya tata na bino to ya mama na bino bobe television na solo toko kote la dati tina suka dati to lobika na ndama bete bafingi mama bino pe fokota mama na okando lobi wana o la sala impolitesse bobenga enani to yoka enani baba jaloux no bandoki
Qui m'a commandé to sali loko o ba s'attendait été. Belle film ta pesa pena mam si bouyo sur la chaîne. Ah bon? Parce que mam ça zara na poso sa chaîne. Eh ngana ko kana loko na te biloko fo ya lule. Ben lule ba sala biloko fo ya top biso ba benga kana jouer. Lelo SB poza SB ta parrainer ngo za belle vie. Faut continuer ngo est-ce que nana ngo lobela ngo. Lelo soki batu bazana SB ba oloba mabe belle vie to kamwa. Tu vas signaler chaîne de ba vie kita et le côté on a ba okosa. Les animaux. Ba vie ça mon qui est les vertige. Tu vas signaler chaîne de ba vie kita et le côté on a ba okosa. Les animaux. Ba vie ça mon qui est les vertige. Ba supporter ba okumisa ka jouer obetani bien te me ba okumisa kaka. C'est la renaissance. Mon tout ça tel ka monotonie na monotonie. Ba supporter ba okumisa ka jouer obetani bien te me ba okumisa kaka. C'est la renaissance. Mon tout ça tel ka monotonie na monotonie. Ba tu na bino oyo ba booster la bino ba lembi. Ba c'est l'autre. Ba tu ba matara ba koyera mabe. To pola et puis sinon vertige pour perdre boyo diembe la skumba moki o ba signaler chaîne. Tout ça va kamboana ya ba signaler chaîne na ndeni. OK. Belle vie type va être signaler chaîne avant 3 mois. Yo mona to le quand on a TV to le baga. Nous ba joindre SB jouer pas belle vie. Ba nous ba joindre SB ba jouer pas na ngamcho. C'est ça. Biso za te ko ba comparaison ba fali ba faire ba nini te. Biso te. Biso ça la bilo ba mikete. Biso ça mikro bilo mikolo. Biso ba jara ba to te au talami eleke mission kumise te biso sala ngote biso to ba jara bato te au talami eleke mission kumise te biso sala ngote siko bato nyos ba leka ba kumisa ndesinga na ko leke mission na kumisi c'est que faut ba tianga sous na deuxième film pour na kumisa sous makasi so leke ka na film moko o kumisi mbala moko o mete ke sopio so leke ka na film moko o kumisi mbala moko o mete ke sopio on jouait na talami et puis sur vertige batindi bango ba diriger bango faut les ka mission bo sala. Ah bon? Batinda rapide. Oh batinda rapide. Oh. Muto tinda mukolo chaîne. Ça va tout la tali ke oh. Na le bilanga belle fi ande kunanga. Fallait mama ko ka sentiment nga de mama sonne ba finga sara to la yo sepe yana. Sonne ba finga sara to la yo sepe yana. Op munda ba ba to tela bango matiti nemte yo ka passe. Banjoko na njoko ba op matinde yo ka passe. Ce que ça sera tout là qui n'a ngambu bébé banga ba mona mabete. Oh, muta pona équipe na e. Oh, muta pona équipe na e. Faut sera tout là c'est péché nga pekisa ki na voix normale em soupe sera tout là ngol quand TV. Oh, bonde bato ba to ka na DAP o assista e. ngau tuko na intervention ba neso ba sepela nango. Ba beta maboko. Bo encourager. Bo monango gu bo sepela. Nani aloba tofandaka toyokaka bino yango siko tosa siko oyo na oyo eske kokani to ekokani te yango na linga sikoyo boyebisanga parti wana o wana alobi amanke kutusila batikala oza camarade na ye te o batikala kofanda te o babengai na bureau moko te o aya tourna baluki akei me yoka makambo aloba azo minimiser musala ndenge ça n'avait rien à voir de personnel mais on minimiser musala na ikaka alinga détruire musala ne peut simba te parce que ye ba pesa ki kaniaka aya ko détruire mais ce que Dati est en train de dire ce sont des faits réels alobi ba preuve eza na téléphone na ye yabiso nini nakati yabiso nini kombo na biso na makambo wana ndenge ni botanga yango poto momendo sala ba réunion tozala te to assista te to participa te et l'autre. Tout le monde le sait sur la toile ici là que moto oyo ayambi Dati oyo nazo pesa ba respect mingi papa Vincent, tonton Vincent, ya Vincent Chiluizi. Azalaki proche ya Bella. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est passe ça? Nini elekani po makambo ekoma na niveau pourtant mon oncle andimi mwana na ya leka boy c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas check maman na reparler en langue na ko loba pamba pardon reba maman nabo molimo kanganga na bimisa basekele naboyi molimo kanganga na bimisa basekele naboyi penza donc gérez vos problèmes ndenge bobandaki na ndenge bokosilisa oyo muchopi asalaki na oyo Dati asali
il y a la même chose. Mais seulement là, fait différent. Parce que, il y a dati, ils ont fait réel, naturel, pour vivre à fan na ye. Mucho pisiko, alobela ki muto, tika la rozane ki mastate, tika la rozane na ye, et l'autre morote en commun. Mazo lobela ye, on dit, aye bi ata adresse anda kuna ye te. Mazo supposé, azo bebi sa musala na ye. Ye siko yo bebi sa musala muto, te yene ko loba o a vivre, injustice, na ba passion, ba monisi ye, ake ko vana na neige, na kati ya Turquie. Boyo kalisusu ye lisusu mwanda muna rafraîchir bino mémoire na ya na sukaina ba sukaina nyoso bazala wana. Merci beaucoup. Comme ça yo le théâtre Kabwani pour la belle vie TV pour la belle vie a rien chose ba $50,000 ya maman encore bo toucher maman na biso ngape na ya na loba tanti belle check ndaka États-Unis maman livre mtamema yete tanti belle vie pe arrêter ça pe makambu te na ndenga mabete oluka fi mo ba maboki onosa maboki pour za ino pe na mibatu no pe ni pour tout ça ben grâce so pour na maman olive te tanti belle no vana na nini na eloko ni na nini côté enseignement awa tozonga na sujet on peut makambu te tanti belle tozonga bevi akolinga ote kwani bevi akobeto ba 12 pona ni parce que yona bevi oza na problème te ezo na likambo clair c'est quoi en fait omoni na linga lo balikambo te etanti sila olimbisanga soki ngana Belleville yo to koma makambo nyonso eza pour la tantine sila dati oui te pas Vincent moni na zabo na nga likambo bomba te Belleville na monoko na bana yo tanti Belleville zana beto do likambo ko obi nga tanti Belleville kangisanga nemi pona nginola na matanga batanti sila e mona su Sarah Tola intérêt ni osala ngo ba comédien mission ya mama wana pembe na ba comédien ezalani ce qui coûte Aria Show balisaki ye photographe na yo e bongo pona nini mama Olive azwaka courage ya kolingisa Aria Show na photographe na ye soki tantine Belleville alingi mobali na entourage na yo esali nini Belleville mama benga na ye po alinga na entourage na ye okabona na baby pona nini baby donja akendela nini ondire Sarah parce que pour ça maman ya ko pese l'explication Sarah Tola banda pe mama Olive akota na monde ya théâtre séparation totale ofandisi na yo pena étouffement wana ozu munokolo tcholo ko pota libumu ozo finga mama o abokolaka timilimu ebele Sarah Tola omimona oyo za nani soki na oloba makambo parce que a touché na maman Olive parce que bato ba ofinga mama bato ba lobelaka ye akoka pe ko yebisa bango miso bolongola bokata bosala boya tango bon yo bimisa maman Olive mabe tikanga pena expliquer bato ba mabe na ye bato ba comprendre pe kende nini ye a maltraitera bato makambo na oloba na kiti oyo bureau ya Belleville TV eza au courant ya maramoto na oloba moi écoute je m'en fiche parce que tu m'avais déjà dit à la petite que quand je vais revenir ici tu vas me faire arrêter je m'en fous soko okanisanga toko kanisanga parce que déjà au lacaille tu m'avais déjà promis quand j'étais à Turquie là-bas j'ai tout de preuves nazana aïe c'est nga déjà réflexion na nga na makambo nyonso eza eloko moko mibale pe mosusu. Je suis venu ici là aujourd'hui dire ceci. Mwana oyo bozo mona na kombo ya dati. Soki bolandi bien explication po mona oncle ti azwa tika mwana na ye achaye liboso bongo po oncle a exposé mwana. Do bango mibale ba exposé po bango mibale nde ba matina ba miniature bango mibale nde ba ofingama. Soko moni bango mibale bandi oncle ndimi mwana na ye abimati aloba allez-y réfléchir. Sûrement il y a un truc qui se passe. Où il y a quelque chose qui s'est passé. Oncle Azo Bate, pour depuis tout ce temps, to monana nous Vincent Chiluizi, na Katia, koswa na ya Bellevue na silate. Peu importe, on va ressentir ma tendance na ye et pas ya Bellevue. Ata mukolo moko tito tikali ko mona ye à intervenir d'une manière ou d'une autre et ça la flagrance moko boye que non, à la kisi pena kaza mutuya Bellevue. Non. On sentait juste des pics et tout ça là. Toyebaki. Mais ti akoma na niveau ya kondima. Ba tayade nani Bellevue na plateau na ye, ce n'est pas en vain. Il y a un truc qui s'est passé. Au point où on a lâché Bellevue bon. Il y a un pour avoir que à ça là nous émission modèle oti. Et salamate. Mais ce qu'on dit na point o yango nazebi sabino bandeko ba bolingo bino ba malanda bobonga maka parce que surprise ezalaka
Alors il y a un faut to maîtriser la minoro na biso moko na maman to ba to maîtriser parce qu'à tout moment la position d'une personne peut changer. Aza Melchisedek te en koloti a humain. Sera lingi gloire ya nzambe nzamba okitise na se balobi l'humilité précède la gloire ya mi kitisa mama mi kitisa nzamba master mutute. Ce qui bomoni komiti na point oyo c'est que ils en avaient déjà totalement marre. Balemba ki yango moni batikiti comme à niveau là c'est que na interne il y a eu des histoires qui se sont passées que et memi batuba baye ba comme à niveau ya koloba bongo et memi batuba baye ti balati maman Olive oui certes maman Olive aussi essuyé mais baye ko comprendre que muta bomela ka biso pena na maman Olive azalaka muta asalaka boye na maman Olive azalaka yango wana. Ouvrez grand vos oreilles, écoutez-moi. Pesanga bongo ya na senga bongo yango. Makambo peut comme ati place kombo yeba yango que quelque part ils en ont eu marre yango moni bandimi et komati na niveau oyo. Soki te elinge komati. Soki te elingaki e komata mukolo moko te. Wana eza point numéro 1. Numéro 2. Prenez vos stylos, vos papiers, vos cahiers, écrivez. Point numéro 2. L'hypocrisie revient encore. Point barre. Premier point, Zalaki. On en a marre. Ils en ont eu marre. Yango ba komi na point, ya kondi mission et kota ele kato panda. Je vous dis que l'émission il y a des parties où on a enlevé, on a retiré. Je vous dis et je vous confirme. On a eu des parties où on a retiré parce que c'était très saillant. Très tranchante, cette émission. Ils ont dû atténuer le coup. Au Bolandi, ce n'est qu'une partie de ce qui devrait être donné. Ce que nous avons tous suivi, c'est juste le coup qui venait avec pression qu'on a essayé de réduire, de retenir un peu. Beta malembe, mitoyako kufayaya, makasité. Ceux qui disent que mon anaza ingrate, ainsi de suite. Oh, yaya, boniko. Ingrate par rapport à quoi? D'abord, avant la Kenina, na deuxième point, hypocrisie. Ingrate par rapport à quoi? Yo appelle ça comme moya otikelanga. Na moni ko comme ça langa ba systématique. Na omona clarté, na omona ke mbonga ekatana, na omona net so na sengi o yango te na zongi si boy yango te pona yo za intermédiaire. So yeso za ko sa mangambola, baby so biso ba prière biso komate. Siko tangu na moni clair te na tombo ki obenga na ingrate par rapport à quoi? Par rapport na yo? Ya mbonga poche no bando pesanga? Jamais. Eza hypocrisie, eza ikoleka wana ya makasi. Eza ki mbonga poche na yete parce qu'on a vrai, en vrai. Bela zala ki proche ya Dati, ya Dadi Dikambala pona ni. Bela zala ki proche ya Dadi Dikambala. Pourquoi? Parce que cousine na ya bando bimana Dati na Dadi Dikambala. O ezali maman Gisèle. Ndaza ki cousine ya Bela. Donc c'est normal que bon apparemment na ngondenga ba famille na bango Koboto la baninga mibali. Bon, toke ka toi avancer. On va voir ça après. Apparemment za ndenga famille na bango. Mobali ya muta la raté, so to koti to zui to memi to tomboli to kei. On se comprendre. Na systématique ya ndenga famille na bango ndenge o wana zalaki mobali ya cousine nanga, c'est normal que to za na ba relation kitoko. C'est normal to za na ba relation kitoko to solo la ka ainsi de suite cousine nanga la kisinga mobali na ye ainsi de suite. Mais sikoyo cousine nanga la kisinga mobali na mwana na ye komone Dati. Pensez-vous que relation wana pene ko ta kitoko? Pensez-vous pena que relation ko ta po Dati wana za mwana ya Gisèle était ya mwana ya mwasi mususu. Ouvrez vos bongos de. Il y a la matière qui va entrer. Bon comprendre. Si vous comprenez comment la soukaina na comprendre. Yo tocha lokola oza mwana ya mbanda ya ndeko na nga. E pesa meni mitema nyonso te po balinga mwana ya mbanda ya ndeko na ye. E pesa meni nyonso te. Mususu aolinga so aza penza mutamote ya malamu, musu aolinga te. E ko dépendre pe na ndeko na nga yango cousine na nga yango wana. Relation nini baza nango na mama ya mwana wana.
soki relation ya ye na mama ya mwana wana ezali kitokos to mwana wana tangu papa na banda ekoya dadi dikambala banda ya pa ba Gisèle na ba Bella dati azalaka na relation nini na maman Gisèle yango pe eko définir relation ya Bella na dati. Comprenez que c'est une affaire familiale ça se traite maintenant sur internet. Na seki ka pona na kandate. Non réfléchir, non lingato réfléchir ensemble. Et du coup, ndenge situation s'est présentée bongo. Et là qui si boy. Moi na oyo a subir banko ebele na konta kimbanda. Moi na oyo a subir ba injustice de la part de nani de Bellevue parce que azo venger ndeko na ye na kibombanda na bango na mama badati. Loba pena ndako vous comprendre hein? C'est que cette fille ici Dati elle est victime du fait que maman sous maman na bango Gisèle azali cousine ya Bellevue et moi na azo payer ka ba pot cassé parce que maman na ye awelela mobali na Gisèle oyo lelo esali que muto alingi asunga Dati o azali mwana ya mbanda ya Gisèle il faut aleka na nzela ya cousine ya mbanda maman na ye o azali Bellevue. Vous voyez là où les Romains s'empoignèrent, là où le bas blesse, là où tout a commencé. Soki olandi vidéo ya mwana mwasi o malamu oloba boy. Ngai période wana tozalaka na guerre na maman Gisèle. Comment est-ce que yo okozala na guerre na maman Gisèle? Mutu fwa pesa yo mbongo fo ezala ndeko ya maman Gisèle. Yaya oza sûr que faut zongo mobimba. Oza penda sûr que ko payer ba prité. Eza normal que ba doléance na yo ebele oza nango ya kosala. Ekoma epa ya maman te. Pourtant yo bengi Dati. Pona ba kota doléance pa maman. Ba kobenga maman Gisèle. Lobi kutu mwana wana ndenga zana tobaki mama sa ele yebo maman zongo sebo. Ah longo kuna ko komisa te et komi pété. Je suppose jusque là. Je n'ai rien confirmé. Pona zalate. Mais en voyant la rage qu'anime cette fille, on doit sentir qu'Aza Mutuoyo à lobby, c'est fini. On dit esclave, natanga kala, bazaki, ceux qui passent le qui ba lembi, ba yo qui posa, ba komo boma ba chef na bango. To panzana ka so to ko panzana ekoki. Il lui a fallu obi mon éthique ombre ba parents ne tambola na ye kaka ta ba injustice ngo 18 ans mais esuka kaka pa ko sila un jour. Et c'est comme ça que moi na o nakati ko luka vie na ye. Nakati ko pota na ko luka vie na ye. Oya yebi ke maman Olive alobaki ne akundeli biso papa akosunga biso et tout ça là nazonge la classe po papa na ye na be mission kolanda yango banda kolobango mingi Dati atanga kelasi Dati nangana na kotangisa ye Dati nanga tanga classe Dati nangana na kotangisa ye papa azaki kolela na kombo ke Dati atanga yango moni mwana na abundi malgré atanga azui quand même diplôme na ye ya graduat na bongo Mireille, sois encore inspirée. Seigneur, inspire-moi encore davantage. Moi, quand je lis la vidéo de cette fille, nazo mona ba injustice biso ba na étiquette au viva. Ngana mon étiquette. Na viva ba maman na ba injustice. Likamu musu na on a besoin na loba na réclamer, mais moi na réclamer zate pona c'est entre réclamer ta justice ou rester dans cette maison. On a la place à okendete, au melingenge, au fandi aux otala. Po ba biso pesa to bito tumba internet na makamoto viva na banda ko babatu et dans la catastrophe ba faire yo certaines choses sans ta volonté ozangi mamba loba biloko yebi to zokola lokola mwasi zo tuna oke ko tuna mutu boye amemi yo na ndenge mususu yaya révolte na biso za mabe si tu so na moni déjà que nga mona moni déjà
couloir ya lipamboli na nga eza yango oyo na mode ya couloir nango déjà nakomi esika oyo yo banda koboya nga nakoma nakomi na comprendre réalité tina banda okemba wana or que mama abengaka mama apesaka mama asalaka boye ye aliaka yango mais si tu n'es pas forte là tu vas venir dire des choses okoya kopanza penza et nazo promettre bino lisusu nazongi mpona yebisa bino ke mission wana ebele ya parti balongoli mpona koatténuer likofi bien que suite na niveau esui wana. Donc comprenez que cette fille n'a été victime de l'injustice juste parce que maman na ye azali mbanda ya famille ya ba Bellevue parce que Bellevue oyo azali maman leki na ye d'une manière ou d'une autre par alliance peut-être parce que Gisèle ou azali marâtre na ye azali cousine ya Bellevue et c'est tout à fait normal qu'à subir injustice wana kili jusque là comme cette fille n'avait pas la possibilité de parler parce que que sur akati pona Bellevue même maman pona amon appelle maman Olive kozala passe ya yebité parce que maman Olive ezala raté ba onde ba bengaka maman Olive nde muta bengaka et tant a choisi mu condition a choisir que na ndoti de lombongo na western maman ta western ezala na maluku ya yoko kende po mbonga ndako eza kuna mbonga ko lia mbonga makamuni eza kuna kati okeka kozo oyo c'était ya poussa ta kote ba tuna yango yo mutu mama pesa aide zo boya Bellevue linga tiano bango wapi. Vous comprenez? Parce que jusque-là, ma maman Olive avait confiance totale en Bellevue. Ti ba ko sumbana nganda tu. Vraiment limbisa ngai na baki mikolo na oloba pena ba kombo et kozala clair. Et c'est comme ça que cette fille a subi des injustices. Ba tu ba retourner dans cette injustice pour nani? Pour nani ngana pesi bino alibi. Na pesi bino alibi ba injustice à moi qui bénéficie de ça, la cousine de Bellevue qui est Gisèle. Et ngai siko na zongi po na kopesa na nubela conseil ya oyebisa ya soko si esika no kitoko zo fanda ba pesa confiance sala makambo bien kolanda cousine te pourtant yo bemena maman Olive cousine aza kuna continuer vie na ye et toi au perdre loko ya motuya muto ya loba nzambe nzamba utaka likolo te pona yo pesa batumbongo nzamba utaka likolo te po ya kosalela we bolamu elekana kanga na nzela ya mutu azali image ya nzambe. Donc revenez sur terre pour botika kolobake maman Olive ramine bo mone nzambe maman Olive azali pamboli ya bato ebele o nzamba ati na nzela na bango bazui makambu niye pas zui makambu na sima maman Olive na sima musala na ye te na sima maman Olive po musala na ye akende kasi kozoba trophée akende kozwa soki nini ala ngote. Donc na sima musala na ye te po musala na ye ko salisa ye nani Danielite et nenga ba mesana ka kokene ko katuringi mibali ya batu ndoke ko bebisa tina niveau wana mama sois sage bato ebele bazo entourer yo balingaka yo te bayelaka nde mbongo pas autre chose à part mbongo bayelaka lo te bayelaka mbongo point barre yo po yebi ke bayelaka mbongo sans mbongo wana bakoya te Sambongo wana bakotikalaka koya te. Alors zwa mayele nazongi na ngai na histoire nanga nde na bongo dati na kati ya koluka vie na ye wana maman ndira réagir obiso muta sungaka yo okomi ko se sentir gêné ya kobengaka ye kotuna ye boye kotuna ba précision parce que faut passer par une personne et cette personne là ako moko bato mususu bazala rasu batie le quoi intermédiaire comme ça lo bankonde ba comme ça la mwana oyo et pas ya mère Aleki bon to benga mère Aleki et c'est comme ça que et comment il ko gêner payer comment il ko mona mal à l'aise comment il ko mona bien té comment mona encore compliqué mbilinga nde na bongo mona mwasi ameki commerce ninga bise bino kena ko meka kuna kokoma komi kuna mère Aleki apesi conseil apesa ki wana yebisi makambo ko yebisa ye mwana mama avandi atali alebi na kobunda oyebi nzambe ya musa ko tiko na place moko zo souffrir zo kantara eza souffrance or que ezali délivrance na yo mobimba datiti akangami na kati ya Turquie wana biso tsocha ba to posta ye toyoka kutu ke wa azuzemi alinga bota toyoka ngoma ngambala nyonso
nga ona tuna na bi mais pour nini mwana wana mama Olive mutakipaka ye azwa ke kanga na Turquie kuna penza elo ona ke ko luka kuna na tiko ta ko traverser mai po ngai na koma ti babisika ko traverser ba mai wana ba ne XY na ba jamais na kokatisa te bobosana zongi na bina zongi ya mana muna vanda mpe po wana ya risque ya bozoba bona oyebi te ya bato mususu ya bozoba na babi bongo te po na nga nde na kati ya Turquie kuna nzambe asali ngolu nzambe wa ngolu makasi nzambe wa bolingo okomi na kwa moko bozokemba oloba nzambe nini ok oza mosika te babi douleur enfantement ezalaka makasi mpona komona lobiko na falaki ekanga makaka kuna po par hasard bakutana mama Olive po makambo nyonso échanger. Et c'est là où cette fille a découvert la vérité. Abombi yango banda découvrir ki yango ti asali ba démarche ya zongi na Kinshasa mama Olive azongi sie vie na zongi normal et tout. Malgré ça zomona kaka ba pigeon ya CC. Na ba pigeon ya CC wana lobia siko je n'ai plus rien à perdre. Voilà les moments opportuns. Na tumbaga kato zika so toko zika. Et c'est comme ça que moi na obomoni aya vani na kiti ya bandi koloba. Elle a été victime. Ya kibombanda ya maman na ye. Dati azali victime ya kibombanda ya maman na ye. Alors certaines personnes qui mettent leur bouche dedans là, bon réfléchir bien. Bon à peine à bana. Lobi bana na bino. Ba subir peut-être ka ba même biloko o ya o subir. Po biso peut to tika bana biso. To senga nzambe. Après c'est biso makasi ba boko la bana biso tina kimukolo na bango. To tika bango bana mikiete. Nzambo alola sunga biso. Donc je demanderai à certaines personnes o ba finga e ka impoli. Jusque là fingi na nous te posera se décider à finga loba penza loba ya solo a fongo la téléphone te to bando yoka ba audio. Et ça somme. Et puis je reviens pour dire à certaines personnes, tant que vous avez un enregistré, vous avez que batinde la ngo batute, batinde la rabatu makambo legana na babiro na binoana, batinde la rabango ba biso nyoso zorango. To bomela rabino ba moto ebele boko e ba comprendre te. Cette fille a été victime da kibombanda ya maman na ye. Ba cotition na maman Olive. Yango tanga moni que malgré nyonso wana amona iloka maman abandonné et tout ça, or que c'était pas maman ne recevait pas tous ces messages. Les lois comme beta ye moko na maman sori botali ka bino bo mona pena que différence c'est ça. Bato ba loba papa na kuta kufa kina ba salité so kina ba ndenge nini yaya biso nyonso bazong sabato ebele 10 ans en arrière biso ko tout ça va po biso to kwinde lelo ba misusu pena ko za na place ya olekate ka ndenge yo luka ki ozaki ne loko to luki ti ozui mwana opeka kazoke na chemin ya kozwa o ba benga chemin de la gloire a kozwa lola eza pona biso nyonso moye bimaka pona biso nyonso. Quand ndenge bino pe bolobi mwana bata subir ba injustice kiliti lelo a craquer aloba te pour ani bino bo supposer que bisika bino bozali basimba yango te. Pour quelle raison? Ngala subir injustice nanga so na moni ke fona loba na loba, je m'en fous de ce que vous gagnez auprès de cette personne. Bino ne bo mona bonté na po bino na kibombanda bo atem peut-être. Po bino ba kozana bino ba 100 na bino ba 50 na bino, mais yanga ezalaki ya bongo te. Ya histoire na ezali différente. Boko kanisa wana ba histoire na binote. Yeba zo luka. Akozwa pe ka ninga a docile bongo zala docile liboso ya maman azo sunga yo vana na makolo na ye. Okokene na liboso. Sera ebiso tika koloba tika, ebiso loba, ebiso bouger. Bino mbolo bo kangisa ye. Tozela bino to mona bo kangisa ye. Omoni affaire oyo. Bino bo kota na balo yenge bele ba kokoya na likambo yo. Il y aura des morts dans cette affaire. Je vous dis, beaucoup mayango lelo, que cette affaire regorge beaucoup de choses. Les solos, ils ont regorgé ma camoueb. Ils ont un début. Naso, ils ont ouvrir boîte à Pandore. Ils ont un début. Ils ont un fongolé ouvertement. Nani grandement te. Ba fongolé nous ka boîte à Pandore mon qui est petit ka reflet. Je vous dis qu'il y aura des choses qui vont sortir derrière cette histoire. Yaya,
Zwabi qui n'a papier comment le 2 janvier 2024. MK lobby. Ezali boîte pendant nde bandi ko fungwa. Mana ifungami e bandi nde. Et bino mutu bazo rekota lokwa bandindi. Il y aura des gens qui vont regretter. Et si ka banzoko babunda kana ebisa bino. Matiti nde yoka pasi. Allez-y à faire arrêter cette fille. Pour que kangisa dati, toze la bino, ya nzete. Keba. Ya wana chela bino ne bandeli ya nzete. Yango na chela bino ne bandeli ya nzete. Bokanga e toze la bino so bokangi te se bo ba vrai you ma pene à dernier niveau. Bokanga e boko ine na makala. Bino bata makasi. Bokangisa dati ake makala, nous on veut voir ça. So bo sali yango te c'est que vraiment boza ba véritable zéro. Bokangisa dati ake makala, vous allez voir les gens comment ils vont tomber ici là. Les têtes vont tomber dans cette affaire. Batu ba olela na makambo yo. Batu ba onyengrete. Batu ba oloba poani na eko kota makambo etali ngai te na kota sute mama pardon. Boyebi maman lifta elanga likambo. Boyebi yango boyebi il slogan na. Maman lifta elanga likambo. Bokei jusqu'à insulter son père disant que bino na famille na binonde basenga SOS pour na mutana maladie. Ya nga ona ngana senga SOS. Ya mutu musoko soigner bani ko bela lelo. Ouais, bokanti ke esila dans 3 mois esilite boke 7 mois esilate ya mbongo na banque esilaka mbongo esila moi ce que nous avons basanzela ngo pa bato mais na mboka ya normal boy bato bakenda ozo bazongi et tout ça là pour na ndimite mutu moko fêter da $1 million na banque na bato so basala na YouTube ate ata $500,000 ate or que bato ba $500,000 na tanga mobutu bakoya bazali $500,000, plus d'1 million à banque, makoya, baza. Donc tu peux tomber malade que yomo peno tali maladie au quand c'est ça 1 mois et que pendant 4 mois, 6 mois, 8 mois, 1 année. Ya tika. Botika po nzamba ramuta ba mystique a fourmi. A ko tindi ke lo maladie moko boyo regretter moko zo ko ndi mate ba sengelo pena SOS ko ba sengeli yo. Dali dikambala sala ki musala na ye. A sepeli sabiso nyonso. Akufana problème à moutouté, boana problème na dati, terminer avec dati, laissez l'âme de ce papa en paix. Ape mana kimia, papa dati di kambala. Yo muto wana problème na dati, si li sango na dati. Pour le battre pose un problème na dati, refinga mokili mobimba. Papa na saïla kimboka oh, c'était un homme qui a vraiment travaillé, puis il est mort, pas vieux. Il n'est pas mort vieux. Il avait encore de l'avenir devant lui. Mais malade est l'enzo toi qui là peut-être que ça va continuer à cause de la tille l'autre éviter les souvenirs n'ingé comme nini. C'était un papa qui s'attelait à élever ses enfants. Il y a robot que la rotangi sabango. Ba papa belé to ebi na ba théâtre ba na bango tinang kwani batangi te ba na ma systématique so ndenge nini. C'était un papa qui était père de famille azalaki na kimia na ye na katenda kuna ye. Botika molimo na ezala à côté. Ngasko na otu na tango batu bazoya ko finga tina tata na ye. Mais tata yango wana yemta sepelisa maji abando sepelisa maji Giselle wazali ndeko ya mutu o bino bo sepelana na ye boku misaka boye bisabiso to sandeni bozonga bato. Cette fille a été victime de beaucoup de choses. Botika ye a se défoulé. Botika ye penda se défouler afanda pema. Botika ya se défouler. Nzamba mona biso. Abomba biso. Nakoya lisusu. Koloba. Toko kende matière photo liango pendant 6 mois. Ti juillet. Tozo liango malembe. Nzamba la na biso nyonso. Abomba biso na bino. Asala biso bolamu. Dati nzambe loboka nzambe za likolo na yo po ba misuba liba okende lo mbentenge ba misuba ko telo banganga boye na boye benzamba bomba yo mabolongo na ona se yoka ba opesa lo kwa conseil pa batu ya malamu ya mabete. Oncle Vincent Simba mwana ona maboko po plateau wana ezaki mbeli pona ye
bomba elakisa nzela yeba que ceux qui ont protégé mwana oyo te oya o regretter. Vincent Chiluise bomba dati batela mwana ya na yo na bolingo zaki nango pona ya na yo to mona ndeni ozo telengana na yaya na yo et ainsi de suite et tout ça là bomba mwana na yo yeba ke baba dongolo miso batelemi likolo na ye yo batela mwana oyo. Couverture parentale ezaka très important pour na mwana nyonso. Nzambe pamba ta benga biso ba nzambe ya se pona bana na biso. Yo lokola tata na ye lo mama loba kitoko likola mwana oyo. Yo lokola parent na ye batela ye oyebi ba circuit ndenge ni elekanaka bomba mwana oyo. Yeba ke ba dongolo miso ba tie misu. Yeba ke bata mabe ba tie misu. Mikolo yo surtout mikolo yo batela ye bomba ye tie na coin moko boya zala bien fanda wana. Bomba mwana oyo. Et dans cette affaire, s'il en est pour rien, là je reviens vers certaines personnes. Botika okota s'il en a makambo, s'il en est pour rien. Et ça guerre familiale. Et moi non azali victime ya Kibombanda. Rien d'autre. Donc s'il en est pour rien du tout. Après ça, il y a un exemple, il y a combo ici là. Parce qu'il y a dit que ni Kambouane et les Kanaki, ils ont parmi Babiloko Oyo et empêché peut-être à ça la théâtre. Et parmi Babiloko, on peut ça la payer pas si. Pourquoi? Parce que il y a un talent au hasard qui n'a pas la moussala naïe. Bah comment il faut empêcher à vivre librement dans moussala lingi à ça là. Parce que tant azana tant papa na kufi fallait y aye ba ko déployer bazel naïe aye ba ko sala moussala na ndenge sengela ki. Atangi kombo asila en passant. Et puis alors bien on a baguerre na bango. Et puis bato yo na zongi na numukie pona lo bato baloba. Oh ese mida hein moi non aloba ki yango pe. Dati aloba ki yango. Alobi oui. Wana à l'époque là, ngana zalaki wana théâtre qui sont na Turquie soki ndenge nini. Englobé nyonso. Et aujourd'hui, je vais dire à beaucoup de gens que ese mida tant basala maman les arapé kala. Pourquoi? Parce que Moutou Azalaki proche, il y a maman Olive Ariachou, il y a un dossier na terrain. Et ça là qui va tenir ce kobanga, ça qui va tenir ce malili na nzoto, maman Olive va la battu barin, maman Olive va capable de ça la boisson ça boue. Bango le quoi va défendre rabattu, ba koti va défendre Moutou. Ba comprendre qu'il a noté, Ezalaki nini, mais tant que va y comprendre vérité, ba équipe ko télé mais la Ariachou, tout le monde a vu ça. Que je n'ai pas fait Moutou ça bien ainsi de suite aloba loba makambo belé ezaya lokuta. Ruth Boté passé elle a intervenu na batebele yango kuto monaka Ruth Boté l'extra publicité na pas mida. Biso se condamnera liboso Ruth Boté to condamna ka to bi maman li volongola batu ba rien so to banga biso nyeso bi kinga kati kuna oboma batu. Kinga kati kuna boyende salamaka. Mais tant on va comprendre vérité. Lelo mona bango baloba mabe maman Olive. Les lots mon arabango va détruire maman Olive. C'était seulement des gens comme vous là qui étaient venus ici sur les réseaux pour venir nous faire quoi, nous faire gober des histoires sur maman Olive. Oh bah t'es belé bah finir maman Olive sans pour autant comprendre des vérités. Les lots te comprennent la vérité. Les lots vérité bima. Et ces dames là, bah c'est la maman Olive pardon, na ba émission pe zalipe. Bah changer la manière d'abango ya koloba na maman Olive et puis depuis bah comment pene assis là plus jamais bah tika la koloba la maman Olive quoi que ce soit. Donc quelque part le fait que maman Olive va s'appeler assis là et ça lui fait que certaines personnes vont comprendre la vérité que makambo bano loba pona maman Olive kalongo la batu barin c'est faux. Pour si la zalaka wana to mona ina mteo soki ndenge ni to mona Aïcha okokoteo soki ndenge ni bah c'est repentant déjà calama mon ici là déjà point bas de botika ba bla 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 wana eza makambo le kana kala parce que bah induisera ba te belé une erreur même nous on avait peur même biso peut bande ko murmurer ba on ka ba zeka makambo bande lo matu ba ba ko silisango maintenant ba tous va ko comprendre ici là da kala to le bela lelo ah attends to comprendre que makambo belé ba lo ba sur maman li fezaka lokuta après ça ba te belé ba chance ya vie. Ba seconde chance bato basila ki de akondima ba ngosa batika wana mwana maman Olive ya pese sengo aussi sur mobile mususu même na poto famille changer tout ça là $50,000 aux huiles yaya maman boni boyeko non lukataka 20,000 so maman Olive ko sombela ngata ndaku ero moi 50,000 wana zotan so mata moi ndaku hein yozo sakana. Bon, ce sont pas aventure. Bon, ça n'a pas $10,000. Bon, ça n'a pas $50,000.
Bon, mon moninga na bino. Donc, enlever si là, dans cette histoire, bolongo là, oh, banani pe banda ofinga nini. Et c'est, en passant, je te dis bisous. Yo moko lo bango mi poepo, na pe mi poepo na yangwana. Babi lobi nazo ki di banga bien que naza un peu pas troublé, mais je suis un peu dans certaines courses qui me prend vraiment du temps. Na ko ka osa elo mo mote mais nzamba na bon moi. Et les cas bien. Donc arrêtez encore. Nous parlons de maintenant, pas demain, pas hier. On parle d'aujourd'hui. Pas hier ni demain. On parle d'aujourd'hui. Mutu na muta me mikumba na ye. Mutu na muta ba ko respecter. Mais nga pena so na osenga maman Olive, ibisa na ibisa maman Olive, na senga maman Olive quelque chose. Et là on osenga maman Olive ezala. Maman Olive. Il faut batu ba kangama na makambo susu. Ba ke pena makala mutu pena ke makala pena lobi na maka à tenir ba propos mon outrage Alex nani à l'ancienne première dame. Bato qui est bangalang ti makala. Afandi pena nenge zara 2 ans de servitude, on a 2 ans pena afandi a fouti ango. Je crois que respect kokota. Et là ba misu ba ndo tanga ba ko chaka susu ta miniature te ba ko tanga su kombote. Mais so tiki biso kana ta jenglo mama. Bato wana biloko ba fuma keleka ba ona makasi. Merci. Je crois que je vais m'arrêter par là. Na lobby est belé. Mais na comprendre que boyebi pe boyoki. Je reviendrai plus tard. Na ba détail mususu. Na ba preuve mususu. Ba calcul, na ba analyse mususu. En attendant, portez-vous bien. Aimez, likez, partagez. Nous sommes ensemble. L'Éternel vous garde. L'Éternel nous garde. A épargner biso na ba dongolo miso nyonso. Alongola biso pene bato nyonso bazali ko kansela biso mabe, mais bazali ko sekisa biso. Nzamba tia biso na bato bazali vrai, sincère na bolingo na bango. Moto ota azali ko zala to beba na po eba ko bimisela nga mabe nyonso ya mokili. Tika pe nzambe apesa pe biso makasi kozala malamu na ba misusu. Je crois que c'est très important pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Bye.